Chers internautes, il y a Cléboa original, contrôle technique, et ça émission na bino ya sika o ebanda ko s'est passé. Et pourquoi contrôle technique? Ba baza na France a bazaka na Belgique, Allemagne, ba yebi bien, bato ba kumba kamituka, ndeti en France, soko sombi mutuka na sika, ba bimission ba mona contrôle technique. Mais soko sombi mutuka ya occasion, to mutuka nini, il faut les contrôle technique, c'est-à-dire ba checker, ngo ba contrôler. Ba yeba soki eza na anomalie, soki eza na problème moko. Ba ça la contrôle technique, ezali pour la sécurité na yo moko et conducteur. Eza pour la sécurité ya batu oyo, batambola na nzela ba piéton, donc eza pour la sécurité ya environnement. Supposons que otambola pe la mutuka no bona kata autoroute pe omona, pas mutuka pe katel nilio. Donc problème pe ko zo. Alors, contrôle technique na France c'est ça la mara chaque 2 ans. Après 2 ans, il faut ça la contrôle technique ya mutuka na yo. Soko sali contrôle technique à mutuka na yo et que ba monio na moi problème soit m sous phare ils ont un problème to franc et to logo moko oyo ça là contre visite donc c'est-à-dire ba zong sango lisusu ba réparer yango yango na s'inspira qui na ni wana comme un sociologue na s'inspirer na moi technique wana et ça na ba tebele baza ko lekana na ba média baza ko lekana na TV na radio surtout na internet Aouti nanda kuna la muki asukole longita eka mba moko a diffuser bino information à lukuta. Alors on a que conscientiser bino to zonga nanzela. Ozala pour Félix, ozala contre Félix, mais diffuser les batou vraie information. La vraie information répond à la formule qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi et avec quel effet au batang sabition sur la classe to ebi. Ceux qui pour éviter tout na bateau ba ebi. V César Nga Diazali a copé ko la kisayo. Comment créer une information? Au taper au luki ba journaux, luki ba livre au tangi, au léo yaka boudi ki boudi, au tchel bat information lukuta, ba tout temps batalaka en premier lieu et zakana ba victime. Mutata limbala moko makanisine baby. Or yonde mutu au bomi. Et ça le gars médecin azui kisi amabe a chubi batu ba kufa. Bato batika la sima, tant vérité goya mais vérité et goya la sima mais ba dégâts et ça la maka. Yango on a bi contrôle technique et pour na ko corriger pour nous redresser, pour nous essayer de conscientiser. Quiconque veut passer à cette émission, il nous appelle sur le numéro qui est affiché là-bas, en bas, oui, on s'enregistre. Même si tu es un chroniqueur, ce que l'ingénieur vient alors au défier d'une manière intelligente. Ce que vous allez pasteur à tricherté, yaka, tout ça une mission. Ce que vous allez politicien, tu viens. Ce que vous allez musicien, tu viens. Et alors, au monde qui est en Oleki, peut-être que quand ça qui m'a bien, mais peut-être au bimi, soit au bitala, au ezabomoni, qui est corrigé, au rozon en norme, contrôle technique et pour Nabino. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Cléboa original, contrôle technique, désormais dans vos maisons. Et alors, bon, ça vous rend très bien. Merci, je vous remercie. Contrôle technique, lelo, naïbsaki bino était zali journée moko très chaude parce que tous en actualité au Binos Boyebi. Arrivé à président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo le 17 septembre à Bruxelles, boto mon premier numéro na lekina maître Churambo Malemba table à l'obéli argumenté, bon une tête bien faite, siko na yambeli bino
messager de boulonneur au azali porte-parole et association les Mama Fachi. Est-ce qu'on est au continuer dans la deuxième partie, toujours sur le même sujet, mais Moutamutu, c'est deux têtes, deux bouches qui parlent, donc Moutamutu a argumenté le colaï. Bonsoir, messager de boulonneur. Bonsoir, Fisto Kamona. Nakatia émission à contrôle technique, autrement dit, ezali émission qui refléter changement de mentalité du peuple congolais. Ouais, merci beaucoup, c'est Fiston Kamono. Kamono. Bon. Merci beaucoup, messager. Président Zoya, le 17 septembre, à Bruxelles, mais déjà, c'est chaud. Tu vas lancer déjà des défis. Et puis, tu vas souper, donc, si autant que membre de l'association officiellement reconnue à niveau France, où est soutenu l'activité, il y a président de la République, la ligne on s'adresse à Bato Liboso, Bato Balingite journée à bien. Bato Oyo Balingite journée à bien, bazali minorité, bazamuke. Alors, bango te bato robang sa peuple congolais partout dans le monde entier, on va se mobiliser pour nous yamba papa na bango, président Fachi Béton, autobengi l'homme de changement Salomo, Josué de Congo. Alors, bato wana baza anti-valère. Déjà, il faut bazonga na banda ko bakene kolala. Deux, il faut que nous musala. 3 basala kate ba vivre na bambongo oyo ba pesa ka bango ya social. 4 mingi bazali ba mario ba gigolo o ba kota mabana zo benga ba gigolo fourmi. Soko landi bango 5 bazali ba papa irresponsable baza intégrité. Mingi ba yebi ko sala ba devoir ya bana na bango te, mingi basukola ka ba kaleso ya basi, mingi balamba ka ba semule, mingi bazali wana basi ba konzaka bango na télévision oyo ki ya bokoto. Il y a un villageois Boketu aya na kisasa na kimokolo a vivre kana likolo ya nzete lokola boayo nzombo nde akitine bale aye poto na nzela ya pele mbongo o ya yemba aye ko sutuka poto mais na poto tolobaki bien Boketu tango na poto musala sala ezali plonge na bisaka bino mais tango lekaki na mission ya Marius atunie diaspora elinge yeba musala no salaka alobi ke no na salaka na restaurant ok na restaurant eza na poste clé misato ya liboso ezali cuisinier ya mibale komi cuisinier ya misato ezali plonge mais ateri ko tanga poste o ya salaka tem ama qualité na leka na ba poste nyonso wana ya komi cuisinier mais na yebi keno musala ya ndoko sala eza plonge tangu ya koka kisu misiki te asali plonge mais na plonge sikoyo na kolia na bilialia tala resultat libumu alors akimi banzonga minene alobi akomi combattant alors combattant ya malamu okobana ki combattant na kati ya foyer na yo soki o mettre foyer no en ordre o mettre foyer na yo na kati ya équilibre nde okomi combattant o azali intégrité akoleka na libanda te po ayebisa bato bazala ya combattant ba combattant ya nini est-ce que combattant wana na kelasi ya ofele batangiseli bango bana na bango batangiseli bango bandeko na bango basali bango délivrance ya tinda tangisa kunda belisa alors ba oyo bakoya baya bango bazana lelo komoko bakoyebisa bato te bazana place bakokotela ta mukete parce que bakoya bazali basi te bazali mibali et puis ba oyo zotanga eso o villageois autala kisangani ponga bena lekana kisangani na mboka ya tematema ya makaya bokibolabola ayambala moko poto avani na lola parce que na Paris soki ovani na Paris bato vana na Paris bazaba kobo courageux soko longo na Paris partout na mboka to okeno kovanda alors loko bakoka Paris te bake na Belgique bipai o ba bejaka bango nourri blanchi il faut avoir alors et soit zoleka baza sursi bako koleka kututu na kati ya mukolo au présent ko ya bakomona na te pour te dire que non oya za ko ya aza mwana poto oya za ko ya azali le premier combattant à première heure oya za ko ya lelo comme président likolo ya tapis rouge et la kisi que non biso kutu ba congolais to za sima mais gouvernement belge bato bako assurer sécurité na à totalité à 100% bato wana baliki na télévision bako tika la ta ko mona na ta mukete ba oyo bazali mobiliser partout États-Unis, Canada, Océanie, Europe partout bako ya koyamba le président déboulonneur le président a un changement de mentalité oyo a une solution ya peuple congolais jamais vu jamais entendu c'est Fachi ou rien. Bon, lingi dans nous messager, on rassure sur ko pe bateau pour bateau ba Hollanda yo donc on rassure sur ko bateau ba na posa baya parce que bateau ba benga biso émission boy donc par jour on appelle ba message ba texto rassurer non bateau ba uta bipai na bipai o bazana besoin ba mona mokonza mboka.
est-ce que na bani na ngamoko déjà ce qui n'a vu voiture ou n'a vu bis na lobi na kiko yamba chef de l'état mokonza mboka est-ce que ça na muta ko empêcher nga zate et la kisi na ko ya pona ko yamba président et la kisi batu wana nga nazo représenter moi si mobali mokolo mwana mokempaka oyo mobuta loba femme homme, femme, enfant, jeunes et vieux, bakoya pour bayamba président na bango na kati ya Belgique. Est-ce que Belgique est bokechu? Jamais. Est-ce que Belgique est eso? Jamais. Bayeka na Belgique. Alors basala ka musala nini? Pour te dire que non, maman, papa, mwana, mubange, koko partout, il faut bazwa babisi na bango, ceux qui battent aux États-Unis bazaroya, ceux qui battent ya Canada bazoya. Ndenge nini sikoyo batu oyo baza na Europe bayate pona ko yamba chef de l'état la bango batu ba individu mi balemi satu ni babanki sa bango te mais na kati na bango na moni mabenga ka moko soki papa moko azawana oyo asafishaka na babokechu na mituni eske asala ka musala te azangi ba rima ya kopesa soit disant ba ko bloquer batu po bayamba présenté mais bango mo bakozala jour wango te bako batama na ba parler na bango po bako mona na te bao bako ya baya ko yamba président parce que président ko yamba congolais nyo solobaki je suis le président de tous les congolais et non des tribus de Luba ni IDPS azali papa ya congolais nyonso. Oui messager na yoki et là, lobby on a peine et routine on a posé deuxième question. Le lobby que asa président IDPS, président ba Luba te, président ba nanité. Mais tout le monde bat UDPS Belgique bah ça s'accaparer na visite il y a président et comme dit bango siko nde mutu ba yamba président bazo organiser siko ba comme obligé ba tout faut ba tout bazana 250 € ya kosomba macaron pendant que na président pendant reposer question. Tu t'imagines ce que Moutaouti peut-être net France awa Moutazara en Allemagne, Moutazara en Londres, Moutazara en Suisse, Aouti sous Suède, Aouti Canada. Afuta su ba bien na wana ba restauration na ba séjour na afuta su na mbonga macaron wana. Merci na belle question otuningai mais ça c'est les ondi mais to lobi bien mai ningana ka pambate mai peso zo ningana te c'est que bangando bazana se eningi ko loba boy to ko permettre mutu moko te asala business na kombo ya fachi pour ko sali chef de l'état ezala bato tangi ya IDPS ezala tangi baluba ozo tangi soki banani voilà mais to ko loba boy bien que aza président aza lisusu mutu botanga kina yete aza lisusu mutu oyo bosala kina likambo songolo mpakala te aye lokola chef de l'état elingi koloba ba oba kozala prena ye c'est normal ba makaro ezala pona belle organisation ba yeba identité ya moko na moko oyo akokota na kati ya salle parce que ceux qui organisation ces alités mututu akokota ben filtri ba kokota parce que yeba ki bokonzi oyo ba telemeli yango batu oyo ba telemeli ki bokonzi nzamba se apanzi bango alors benemi ba silité nde tozo ko continue koloba benemi baza ko continue kolanda chef de l'état partout na mbetu baza kolanda ye na toilette baza kolanda ye na bavoyage baza kolanda elingi koloba que non organisation faisala ba makaro zala mais elobite que non ba makaro wana il faut ezala payer pour au moins chef de l'état c'est-à-dire que président ya tous les Congolais ils ont servi de leur côté ce qui est commis batia mbongo alors il y a le bien président congolais nyonso ce qui siko un individu quelconque alinga cha business na sima président pour te ba monaye et la kisi baza batu o ba ko déboulonner bango ezali batu oyo ba ko telemela bango yango na lancer appel na mutu nyonso tout o aza ko s'attendre que non acha business na kombo ya président pour na ko empêcher batu ba yamba président akeba sinon ko za déboulonner a on a kacha poto ba to ba ko s'occuper na ye mais alors on a ko sirer batu que non sécurité et kozala ya kosakana te lisu likolo ya lisu oyo etengi organisation ya ba média c'est normal il faut ba média nini oyo akoye bana ko interroger président parce que ba micro ya ndenge na ndenge ekoya mais ba kanisa te ba micro ekoya peut-être pas ko ba na micro te peut-être pe na kidi ba président ko bisa pe micro na ye pour répondre yo na ba question yo ko tout na ye et lui ko ba organisation fezala ya nani waza na makaro parce que to za na mboka ya informatique ba pirate bazali ba to pe ko pirater ba invitation bazali ba to pe ko pirater ba karon bazali mais na kati ya organisation yo pe ba informatique ya président bazali oyo ba ko identifier mutu na mutu oya kokota kuna na par rapport à invitation ba pesier mais batu bavanda kimia mutu na mutu be pa yazali à se déplacer aya président
bazui sala munene oyo koyamba congolais nyonso tu oyo koya kono sepela arrivé ya mboka ya président ya na kati ya Bruxelles otokolo bela batu yango wana a ce qui concerne kobanga balongola kolenga balongola oyo bengi ba intimidation babosana yango bamela mai ya piyo bazala sang froid baya eloko moko kosala mezalité oyo za koleka na kata télévision bazangi eloko ya kosala la plupart oyebi batu nyonso wana moko na bango boyoki yango balobi bien odombo auti koloba oyo abenga kazali résistant alobi ndeko na ye atangi kelasi ya ofele la kisi quelque part odombo a témoigné gouvernement ya changement a témoigné Fachi changement Nathalie quand même na bango nyonso les seuls mutu alobi ezaye olakisi alakisi malgré za résistant malakisi côté humain oyo ezangi bato ebele pona ko féliciter likambo esalemi jamais vu jamais entendu na kati ya Congo parce que bobo sanate Mobutu abomaki régime peuple congolais na éducation Kabila alandi continuité kaka ya Mobutu babomi mboka bakoko sepela te Kabila abongisa mboka baye lisusu babomi mboka na Kabila pareil pe bakoninga te Fachi a réussir banemi na ye bazali toujours na bomoi tout simplement éducation ya mutu zali montere ya mboka Fachi aza kota la vision ya venir ya peuple congolais ya lobby Fachi koleka ngana koleka yo koleka me Congo koleka te bongo siko bana ya lobby soki éducation ekufi nani oyo akoyeba na kotombola Congo oyo yo kaki papa na biso kofaki men États-Unis bikeno bana biso un jour bakoya même mabele boteki bako réclamer 1 mètre mabele ya Congo oyo boyebi nako teka yango elakisi bana oyo bakotanga elaka bano ya kata Congo so batangi bazana mayele bakotel mboka na bango alors mutu oyo Fachi ayeka na lipate mayena éducation changement de mentalité oyo moni contrôle technique ya changement de mentalité parce que mutuka oyo etambula kate mutuka oyo linge tambula bakoyebisa yango eleka na contrôle technique il faut battre sa vignette ya confirmation ya mutuka na yo alors toyebi ba vignette belé zali à Château Rouge ba vignette belé zali à Saint-Denis mais ceux qui yand azobimi nango na Château Rouge abimi nango na Paris na défense bakimaka ya yande parce que so yanda kangio mutuka contrôle ba okuta mamioso za yama yuya mais ceux qui mutuka no sali contrôle technique ya ndenge longameli okimambila te ngolo bakeno mutu oyo azwi changement ya mentalité akomi mutu ya sika na banzi corruption akoboya kanyaka akoboya tozobenga corruption et plus que la sorcellerie. Chers internautes, il y a contrôle technique bozoyoka déjà comment messager déboulonneur azali ko argumenter bozoyoka ba idée naye comment ça ko classer yango adage moko choloba et kotinga makasi ke maïninga na rapamba te soki maïninga ni seke bangando bazana se et alors bino batonton mayande to benga bino batonton akale ya Bruxelles wana bandeko na biso oboza parmi ba membre organisateur donc botika batu baya bien mais bo contrôler bien sûr mais soki batu bazana ba 250 sur 260 bo merder batu te parce que bato bazali ko luka journal na esimbate bako s'accaparer nango pe mso bako profiter ne loko wana pona ko salir image président Azoya aza président balubate azali président bangala te ba Swahili te ba Congo te azali président il y a 2 345 410 km², c'est-à-dire président il y a tous les Congolais et alors nenga chama kolona ebongo alongwa ka Bruxelles wana boyebi bien lokola candidat président mais lelo azozonga comme président chef de l'État plutôt garant de la nation et alors journée on a eza fête pour na biso ba diaspora otoza awa to yambaye bien avant de continuer deuxième partie émission na biso to ko souffler mouké na pause et puis après to zongela bino merci. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu o ba chaîne ya France eza na kati ba chaîne ya Congo eza na kati ba chaîne ya Londres eza na kati o ngomona makambu ya politique ya sika o parti AA eza na kati o parti BB o CFAIO eza na kati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager na ngokeno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même mabiso nengozo même mabiso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.
Salut, bana partout dans le monde, bana monde entier, bana proche, bana partout. Donc désormais, Christelle Kakouta l'aurore de la presse, la site internet Clébo Original. On pense César Ngadi, tout le monde est d'accord. Donc désormais, l'émission Sikanakat Cléboa, ma politicien, ma musicien, ma artiste et comédien, et ma moutounion sont au hasard malubana. Cette fois-ci, l'aurore de la presse de retour avec force Clébo Original. Nous avons serré ma ceinture. Oh, elle est comme ma foot avec César Ngadi, Clébo Original. Tozongi la deuxième partie émission Nabiso contrôle technique avec messager de boulonnaire. Tozo continue toujours messager de boulonnaire avant de notre question est sur actualité. Il y a une santé association les mamans Fachi c'est comment? Ndenge ozoko monanga nzoto kolongondo et la kisi les mamans Fachi en totalité bangonyo surtout bazan nzoto kolongondo pour bazan refléter visuel chef de l'état le peuple d'abord ventre d'abord éducation d'abord lumière d'abord nzela la route d'abord et la kisi tout tolali tolamuki Félix Tshisekedi aza surprise ya peuple congolais bomengo peuple congolais tout va profiter dango et ngona omoni kino les mamans Fachi alors bipa ibiso to s'incarnaka to s'incarner toujours on a Fachi parce que aza l'homme de changement alors to za ko adorer été to adorer kanzambe to banga kanzambe to zo yokola ko banga nzambe et puis maître yo changer to zo landa mais Fachi to za fanatique na été to za fanatique ya nzambe mais to za ko soutenir changement incarné na ye depuis Congo et banda to za na miso ya komona to za na mato ya komona ba fruit balobi on reconnaîtra l'arbre parce que fruit ba fruit na ye tomoni yango pendant 7 mois oyo ya aziki bokonze en qualité de homme spirituel je le dis et je le confirme bel bien aza président oyo akoleka na preuve parce qu'il faut les connaître preuve pour ozo eloko ya mutuya yango otokolo bino yango wana siko question on est tout na eza un peu curiosité à batebele les ennemis d'hier lelo ba attendez tapis rouge. Cela veut dire quoi vraiment en fait? Merci. Awa na ko tirer attention ya peuple congolais surtout. Papa, maman, mokolo mwana mokempaka. Na lobeli kutu benemi na yete parce que benemi na ye baza kozela échec na ye. Alors na lobeli ba onyo surtout ba yebi ke bazali bana na nzambe po nzambe za na bana na ye satana pas na bana na ye. Alors kaya zalaki abele pas zalaki na libu moko papa moko maman moko. Alors nana zalaki ncho nana zalaki zokyo bino na bino to yeba to pesa na réponse. Alors nazo ko lobela onyo surtout ayebi ke Fachi, c'est la grâce de Dieu au Congo. Alors, nakema na mon côté, alors ce qu'on a côté na kazaka ya homme spirituel. Benemi ailleurs, ko constater ba changer, Satana alembakate, ba bengi tenter à continuer toujours tenter pour atteindre objectif na ye eloko za koluka. Alors, Satana a comme na niveau ya komikiti ça pour a élever yo pour siko tangu yo kolanda gloire. Ya côté lié sur na kati agata gloire. Le président Abo Sanate a élevé Kimboka le 30 juin, il y a omukule action de grâce et pas yanzambe a boto lengo na bandoki ya Congo, a boto lengo na banguza Congo, na batamfu na bamando na ba occultisme ba onyo surtout ya ba nécromancien oyo bazaka na Congo ba passer congolais ayebi na koboto la yango yemo kwa sali discours ya 2 chroniques 7-14 otokobosa na ngwata mukete et la kisi asala ki défi ya satana na nzambe a élevé nzambe nzamba zo côté la ye alors président yebate que non ba ennemi ya hier le ba kokoma ba mina yote tout simplement bazali bato oyo ya intérêt baza ko lukaye a échoué président fois à la prudent yango na lobi boy ni ne bomba mina sima tapis rouge eza gloire président ko la wapi point d'interrogation parce que banda kunyo surtout mindele balingi bisote balingi Congo bomengo ya Congo le prévané le même mindele oyo ba diabolisaki ye na kata média balobi bien Fayulu il a gagné na média belge partout na média français le même mindele o ba melaki mbondo balobi to meli mbondo Fayulu muta gagné le même mindele ba français na ba belge balobi Fayulu a gagné te Fati muta gagné alors le président il faut à la prudence comme un serpent humble comme la colombe le président il faut ça et la que no babi l'homme prudent voit le mal de loin a on a na qualité à homme spirituel parce que to yebi ki bokonzo za yanzambe mais nzamba lobi même na peso ki bokonzo mais faut à la prudent ce qui nzamba sala ki so bandoka famille na bino et la kisi ndoki basala kanema sécurité ndoki atonda kate andi makamutu te comme na yekobo koboma alors président faut à la attention à la prudent ndako nini ya kolala baza capable ya kotia couleur na kati ya ndako président lali pote poison ekotaye na ndenge malembe baza capable batendre ba micro pour bazo malembe tala ndenge basali Ali Bongo était ya président azwa yango na considération
alors baza capable de ma micro pour la ko baby ça y est intelligence et mémoire na ye ba komi ça y est ndenge ba komi si alibo Pardon. Staff, il y a président sur Bozolanda, messager de boulonneur à partir à contrôle technique, message où ils allaient très capital, très important, pour mettre en vraiment à cœur. Donc, bo zouaba garde d'ambino, ba disposition d'ambino, s'il vous plaît, continuez. Ah, on a lobby que non, to se pelaka raté pour président Zakoya. To lobby, président, il faut à la président. Et puis, il s'agit président que nous là les papas mamart. Ala le papa mamarta poto mona ki tant to kenaki ko lela ko sala messe ya papa Tieni pour na retour accord na ye sécurité zalaki partout na balabala na Mombele que ce que to kendaki tina libanda pareil pe président ali libre ko bakeno na kola na hotel oyo bokoye bana ko yambanga te na kola na hotel oyo ngane nyinali na lingi bakotela ye sécurité oyo ali alingi et puis avion président ko yana yango et sengeli président tambaka na kobai oyo ameka agutaka biloko ya liaka oyo agutaka amelaka verre oyo ye avamela et la kisi président na avion ko kenango il faut sécurité privée ya babel jeté bazala libanda bazana kati avion bazakola na kati avion parce que tout est possible parce que tarma kelza ya babel jeté alors bilamba président kolata ezali bilamba oyo tango ake kolala il faut alongola yango ba memisi yango soki na pressing sura puis ba désinfecter yango alors qu'il s'agit président alata bagan spécialisé ozo la kisi loboko bozo mona loboko mutumela bagan ko pesa bato mbote ko yamba batu sute po pesa mutu mbote na bagan mais mutu mona liboko meza bagan o balata ke spécial et sili babwaki yango tout sembe to koloba boy be pa ya kolia azali libre ya koloba kolia pété azali libre ya koboya pe biloko ya kolia président faut longo na kata sentiment alongo na kata ya distraction ba oyo bazalaki benemi ya lobby ya lobby kuna le lobby bakozala benemi balingi yete balingi kaka kibomengo ya Congo tikala koyeba ke jusqu'à présent Kabila azalo ko la Saul na kati ya Congo malgré Saul babotolier épée babotolier Christido na David mais azala ko lukaliwa ya David fromage basi babotolier ezole ke lokola ndoto ndenge nini ngai nazo so présenté et la question Kabila aza toujours assoiffé ya pouvoir alors batuana o bazali ko piller Congo balo ko piller Congo na nzela ya Kabila ba pays frontalier nyonso ba monaki Kabila azalo ko la poire na bango oyo e ko permettre bango ba piller Congo otali Rwanda ba soda ya na kata Congo baza soki 30 000 les soda rwandais alors président na be preuve mingi oyo akoyeba na kosala na kata Congo il faut nano abana kokota na kata mitema ya ba soda il s'agit ko recruter ba jeunes congolais ko tia défense paquet mbongo ya défense pote abana recruter ba jeunes pote ba jeunes 18 à 20 ans ba ke service militaire konisa malamu kolala malamu kolia malamu président akoyeba na kokota na mitema ya peuple congolais pour ça la armée parce que armée congolaise ali infiltrer ba français belge ba yambié indirectement za lokola ba français ba yambié parce que ba belge na ba français ba tumo moko tapis rouge et ko sa présidenté et ko sa ba conseiller na été ko sa entourage na été qu'il s'agit là les pas maman Marthe alala parce que bazali capable maman Marthe président Serge Tshilombo comité nyonso tu peuple congolais ba proche ya président Ali Bongo était ya biso Ali Bongo eza Alzheimer était ba français ba salier makambo wana po ba tia mutu na bango mususu ba na posa po baze suna posa na été parce que akoma ki ko coopérer na ba chinois akoma ki ko nika kotalisa ba pétrole mususu na ba boka ole ba Corée tout ça yango moni ba beti eloko wana jusqu'à présent ali fort parce que a côté na kata maçonnerie te oyo balinga ba simbisa touche na Genève animi balongola ye sapato na makolo andimi soko kokufa akufa président sayelaki oyo Daniel Abednego Sadrak na Mishalak basalaki na Babylone balobi soki bokoboka biso na libula moto boboka biso soki bokoboka biso na libula nkoso boboka biso tokofuka mela yo rwate oyo président salaki na Genève a valoriser nzambe na ye nzambe wana atikaka mutu oyo atombolaka yete nzamba komisie mokonzi lokola nzamba komisie mokonzi azana nzambe otolobi avec l'Éternel le président Fachi il réussira il vaincra tout le monde mais soki sikoyo président ayebi na kobima na vision ya nzambe elingi koloba ke non président bazo sala tout de façon akoma formation akota na basanso kite po alongwa na vision le peuple d'abord po Congo ezala toujours kana kata libulu ekita na groupe yango to koloba président sala prida ya kosakana te parce que Kabila la lité ba belge ba français tout jusqu'à présent baza bato ya Kabila. Je crois bien message est commis bazolanda yango et puis to commis na dernière question na biso mayeninga na pamba te po bangando bakozala pe na kati wana alors nouveau gouvernement affaire il y a 15 millions à DIRCAB
Nalingi opesa moi point de vue mora mukana vraiment s'il te plaît messager cause a trop large mingité pour to comme na souka émission. Merci na belle question Otuni oyo mukili mbeza ko tamboli na ba réseaux sociaux na ba Facebook partout oyo pe RFI et lobby na ko bandana na RFI boyebi RFI emeela ka Fayulu Mbondo sima et sanzi Mbondo na bango ba français baza na mulimo ya soso azali pona ko diviser soso apanzaka fulu ava alia mituna balobi que la nature vous enseigne tel pas alors soso salaka nini soso apanzaka fulu ndia zo biloko no ya kolia ba français musana bango ngwana diviser pour mieux régner ndenge ba diviser ba président ya Afrique ndenge ba diviser Afrique ndenge bazo luka ba konza Afrique po bango ba régner mais babo sanate Notre Dame o yazali sirène o yazali diable o yazali mami watana bango et c'est pela ki moto yazali ba signe ya temps ya fin na bango vous comprenez un jour l'avenir biso to kozala kate mais yeba que non Afrique kozongela pouvoir na yango à 100% mindele ba koya ko fuka mila ba africain je prophétise encore o ezali ba révélation alors du coup sikoyo tango sikoyo bango kimbango lo baka 4 tango kimbango chaka boye alakisi misapi 4 tout molinga le susu kana répondre na banti valero ba lobelaka que non alabaka mwana bilaka mais mwana bilaka ngwazana ni c'est fachi tango mutachebo 4 ba lebia alabaki 4 président mais ba président 4 basi baleka Kasavu baleki Mobutu aleki Muze aleki oui Kabila Joseph aleki bongo 5e mawuti api mukimbango bombaki musapi tango chaki 4 boye alobelaki si place scientifique si les tribus o ezana kata Congo tribu Congo ezwaki tribu Ngala ezwaki tribu Baswahili ezwaki ozola na tribu Baswahili bazwi sikoyo 4e tribu ya tribu Luba ifezwa Dieu est juste atikala na nyonga mutu mokote soki balobi pona tribu te bongo musapi ya 5 bombaki yango parce que kimbango zaki musapi 6 te azaki ne musapi 5 bongo 5 bombelaki 5 ezalaki le président wa koyai oyo babengi chiffre 5 chiffre oyo babengi les 5 ministères de Dieu c'est Fachi. Alors du coup pour te dire que non Fachi mutu ayena kata délivrance à mamboyo alors concernant otolobi mai ningala pamba te ce qui babwa ki libanga même mai e bale oyo zo ningana te ke babangando pe bazana na se elungulo baboy RFI nazana bango pour te 80% pour baza batu ya lukuta na telemeli 20% na telemeli eza wapi 20% na telemeli parce que na yoki audio ezala yopo yoki ba média belé pe yoki nenge papa wana inspecteur ya finance azalaki intimidé azalaki menacé mukilumba ezoko belango mais nga naza ko senga batu ya média ba développer nde pourquoi azali menacé voilà là on se pose la question pourquoi azali menacé pourquoi azali intimidé tongi ezalaki wapi ezongi comment point d'interrogation na point d'interrogation wana za analyse na ngai papa nazalaki intimidé pourquoi aza menacé pourquoi audio na ye eyobani est-ce que na mituni est-ce que ezali audio trafiqué ou eza audio ya compromis ngona pakala point d'interrogation mais eloko sikonga na kosenga par rapport ya audio to yokaki ya papa wana azali menacé azana kati ya Congo aza inspecteur ya finance ya Congo et sengeli sikoyo mutu oya ko éclaircir peuple congolais na faire oyo ezali gouvernement congolais mutu il faut lobela ou porte-parole à gouvernement le bakeno affaire caméra 15 millions koti mais papa oyo azalaki intimidé papa azali menacé premier na ezali boye pour jusqu'à présent ce qui gouvernement congolais le bité toujours kaka na ba réseaux sociaux que mbongo zongi machin peuple les ana besoin gouvernement parce que balaki gouvernement ezali ya état de droit ben touchable hier na aujourd'hui ba ko exister sauter oya ko meka ba déboulonner alors la justice de Dieu commence dans sa propre maison ce qui makambo oyo ezali ya solo tout en a besoin de déboulonnage tout en a besoin état de ça la makambo mais na lobibi nazo tikala mefia naza pour ba érefiter mais nazali ko réserver maloba nangai nazali prudent mais eloko to ko baboye gouvernement congolais éclaircir peuple congolais par rapport ya menace ya papa wana jusqu'à présent ezolo banakata madio ezalo kuta obeza solo. Chers internautes, Sobomoni nazo kutuna question oyo parce que eza question moko boye eza trop sensible. Alors, bino batu obo utilisaka réseaux sociaux pour nako stigmatiser, pour nako accuser. Et puis, besoin qu'on s'est basé sur RFI. RFI est Radio France Internationale, bien sûr, mais RFI est une source crédible. La preuve en est, c'est ça que Moukolo, au Babaki, France 24 a diffusé qui na bande défilante, comme quoi que Kofi Olomide, Bazako Estradé, Aya Osa prison, et ça qui fausse information. RFI, Gopé Sabino, fausse information. Bisto le fan en France A. Moi, je suis congolais d'origine, j'ai fait mes études à l'IFASIC, Nazan Banga RFIT. Clébois original l'équipe RFI n'a pas crédibilité mais information belé. RFI local a déjà bazaki ba pro Fayulu ba mona qui déjà que non Fachi a coopérer na bangote
tout ce qu'il diffusait, il y a le Kouta. Ce qui va passer bino information, peut-être information, on peut information, le Kouta, dans le sens, il y a diaboliser, dans le sens, il y a créer division entre le président et Dirkab Naï. Toi, c'est le président Aloba, parce que le président Lobby est le côté. Mais moi, je vous jure que ce qui est président Lobby qui est faux, Togo Sabine sous à Togo être reconfirmé en sous. Ce que président Lobby qui est vrai, Togo Sabine est vrai. Mais moi je n'ai plus confiance dans RFI parce que Togo comment les médias français fonctionnent. Ah, tout à France, toi à Paris, les Français sont des loquaces, beaucoup soso à l'obaramingi. Messager de boulonneurs, n'azonge pas nayo, to comme vraiment na souka, n'azana besoin au sa parole moko loba moi, li loba moko pour émission si la s'il te plaît. Pour le gouvernement, oyo yebaki na kotuna, photo développer ngo, balobaki azali président étiquette, président nommé, président voyageur. Ndeke kutu abimaka pour na kozwa. Wana za blablabla. Voilà, kozwa masala pour na kotunga ndako na ye. Soki abimité, boyoka kalobaki avec les pays voisins, il n'y aura pas les murs mais plutôt les barrages. Et là qu'ici à quoi établir paix na ba pays voisins pour le peuple congolais à la sécuriser. Alors, il faut abima pour que nous avons marché, les partenaires de Congo pour que le peuple congolais Moussala. Alors, ce qui concerne le gouvernement, moi, ça c'est na Zemi, Eyebi, na Kobimisa, Moana. Mais ils ont qui FCCT, ni Kabilate, parce que bon moni bic rouge, tel père, tel fils. Papa a fait ça contre Mobutu, alors je serai nommé par. Je ne serai pas nommé par l'ordonnance présidentielle, mais plutôt je serai nommé par conférence nationale, c'est le PP d'abord. Alors, papa Efasaki, moi n'a pas à effacer les criminels à Congo. Oyo boyebi nana besoin d'intérêt autant que bakombo la bango parce que bakombo la bango eza lokola kisi kutu ya kotongola. Alors parce que basali mabe na peuple congolais a déboulonné bango mutu moko azongite à l'exception oboyoki balobi Azarius na oyo musu batangi. Mais plutôt peuple congolais a kolela na kombo babenge soki Robert soki Azarias. A mesana ki ko yiba misuni na butu. Mais lelo oyo bapesi ye a comme chef cuisinier ye moko ye minombo misuna zola na kati ya cuisine na ye ningi ko bakeno minyembo wana so ba milenge wana bango balukaka bakata. Azalaka parmi les 1 plus 4. Batikala ko kata Congo te. Batikala ko kabula yango te. Batikala ko balkaniser yango te. Nde lelo oyo bapesi ye poste parce que azalaka na makokinyo surtout ya bakabula Congo bakabula yango te. Balia yango te. Balkaniser yango te. Nde lelo oyo bapesi yango siko ezali mutambu ya poste bapesi ye po mikoleko ya bayba na ko déboulonner parce que muyibi il faut tikaye à gérer okokanga ye. Alors gouvernement ebimi boyebi gouvernement balobi yango ezali congolais nyoso fo oyeba keno eza gouvernement ya peuple le peuple d'abord. Bakozala baumbo lokola baumbo na Zanzibar esclave banoke na Zanzibar biso tozobe gango bakozala les ministres esclaves du peuple congolais, les ministres de Zanzibar au Congo au gouvernement de Fachi pour accomplir la vision du chef de l'État le peuple d'abord et la question sociale ya peuple congolais, éducation à peuple congolais. Oyo akobima akozala déboulonné parce que remaniement ekoya na mikolo ekoya pe bakozala moko bazo représenter rapport na bango devant le peuple congolais eux na ne salé matin na 21e siècle. Alors tout simplement to koloba boy président za koyana Bruxelles tango yana Bruxelles et la kisi boy même olinga kayete makambo oza nango besoin ya koloba pona changement ya mboka na yo oza na droit na yo président azana ekuta mutunyo surtout boya kolobela yango to nyoko mingi diaspora za na besoin ya douane diaspora eza na besoin ya double nationalité. Diaspora ils ont besoin eux comme on a droit à voter. Diaspora ils ont besoin ya ambassadeur à la diaspora ya diaspora oyo ayebi pasi ya diaspora ndakola la kate moyo be pas tongaka etangaka ezate comment bokotine la biso un ambassadeur auti bokata auti inongo auti bikoro oyo azamwa na potote ayebi mangole kakate jusqu'à présent ngai passeport na mukana 10 ans certes mais passeport na zola na Paris na Paris na zola na Belgique passeport ya awa eza ya simandaku oyo soki na ambassade oki na préfecture bakangi yo parce que eza registré. Alors papier nyon surtout administratif na kati ambassade ya Congo ezali ya magui existakate eza na koloba en bref ambassade ya biso ya Congo ezali nguma ezali madova oya Paris na pesa yango kombo bin nguma madova soko chembongo emelio. Alors chef de l'état to sengi na yo boye administratif KO ezali KO au rétablir yango papier nyo soto koloka casier judiciaire photo senga na Congo
Merci. Candidat yoyo. Alors, yeba Congolais surtout, papier à coutume, $50. Pose un problème. Bakoye bisayo, fouta internet. Internet au fouti, parce que bato faire ça en ligne, mais bato batika la na papier à récit, mais bazo ke loko mon côté. Bato ambassade ku tu tika na yo, ba misusu ku tu ba komi na bomba ngolais parce que passeport congolais zo bimate. Parce que atika lika na papier attente, mais passeport zo bimate 2 à 3 ans. Vous trouvez ça normal? Nazana kaya batouana. Ba kanga mikanda, ba salaka, et moyen ba renouveler le contrat exacté parce que ozana mukanda te. 1 mois, 2 mois, 3 mois, type pas 300 yo, azu muto zana mukanda. Oyo mukanda ezali 10 ans, une année ou 5 ans, yo ozangi musala potke ozana passeport te. Président, il faut déboulonner ambassade, il faut déboulonner administratif chaotique depuis l'histoire de l'humanité banda. Alobaki corruption, non, j'ai changé. Alors je vais combattre la corruption. Oui, on a bien yango, c'est la corruption est plus dangereuse que la sorcellerie. Corruption est l'équipe sorcellerie na ko sakanate. Et ça moulimo ya solo ka côté les peuples congolais et ko changer ka na état de droit. Alors école fele et la question éducation. Papa, maman o ya ko tangisa mona na yete, il faut fouta amende, akota prison, nde o ba Rolanda sima, ba ko na ko changer ma mentalité. Ambote mingi na tous les mamans Fachi Bipa Ibozali, Béatrice Bongeli, la colombe de Luxembourg. Mama Kitalatala, opponant la bonne part, au Mokileko Boto la yote, toujours Ngwende na Sea Makolo. Merci beaucoup, Bipa Ibozali, Kleboa original Yangoyo. Otokolo bino Yangoana. Nzambe na lola abomba apambola bino, apambola emission apambola Kleboa, otokolo bino keno. Boss se mobiliser tokozala na bino kuna liso likolo ya lisu bo sambela makasi pona Fachi kokoma président elobite bitumba esili bitumba ezali makasi bao batelemela ki papa ba continue ko telemela mwana président yebi bango benemia papa bazana bomoi état de droit et déboulonner bango moko na moko. Merci. Merci, cher internaute. Boyoki, messager de boulonneur, n'engue à Panzi, n'engue à Sololi, c'est-à-dire, tu rappelles ma préoccupation na biso ya diaspora, où ils ont déranger biso, et ma préoccupation, on a n'engue déranger biso, ils appellent aussi répercuter dans ma famille dans Kinshasa. Tout ça, ma difficulté peut belé, à la niveau ambassade, à niveau ma cambo belé, donc, toi, c'est la paix président, il y a biso peut plaidoyer, kozala, donc, et puis, tu en as besoin, ambassadeur à la vraiment à diaspora, on a déjà candidat numéro 1, on a rechapé Libaya. Alors, de partout au Boza Rolanda biso na pesibino ba mbote ebele papa na Jaiden na mwasi Kamael papi Makela na bana nyonso na mama mbote partout le 17 septembre bozanga te na aéroport ya Zaventem tokozala wana pona koyamba président na biso o alongwaka a lokola candidat mais zonga lokola mwana nzambe na Jérusalem tokoyemba tokosepela tokofêter ensemble bozala calme tout se passe bien. Tout le monde est d'accord ici à Paris sur Kleboa Original. Merci, à la prochaine. Kleboa Original. Sepela TV et yena makambu ya sika lisusu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA ezanakati o parti BB o CFAIO ezanakati ya Sepela TV bouquet comme ya muke boye o tina poche voyager nango keno partout lingi na bouquet no ya Sepela TV même biso nengo zo même biso wana 4K machine madaka daka Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.